koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Kikaka leri nyosho. Kikaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Merci beaucoup. Amen. Zambalola pambola biso. Ceux qui sont et ça a défaut, de côté la biso nous s'adapter. Amen. Zambalola zolokumu wa sengisi biso. Donc tout ça le petit potofa ndambala moko bongo toloba makambo susu. Tozi te vexé. Tozi mukana de Deutéronome chapitre 19. Chapitre 30 verset 19. Bongo simalango tokozope mukandana Jérémie chapitre 35, verset 6, qui nous le 10e verset. C'est vraiment dit au coupant dans la biso. Deutéronome chapitre 30, verset 19, Bible Lobinini. Ngala. Ngala ezali koloba boye. Lola pe mokili ezali koyoka ngai. Bakozala ba témoin po basongola bino lelo natie liboso na bino bomoi pe bolamu mapamboli pe kotuka bopona bomoi bino na bana na bino bokobika bentelobi bolinga encore. Merci pasteur. 19 14 jusqu'au et Jérémie chapitre 35 verset 6 qui nous na 10e verset. Jérémie 35 verset 6 qui nous a elobi boye kasi bango bazongisi biso tomelaka mvinyo te pamba te nkolo na biso Yonadaba mwana ya Rekaba apesaki biso mobeko boye bokoki komela mvinyo ata moke te ezala bino moko to bana na bino bokotonga bandako te bokolona eloko moko te bokolona vino te pe bokozala na yango te kasi na bomoi na bino mobimba bokozala kofanda na bawema wana nde bokoumela mingi na mboka oyo ezali mboka ya bino te bongo biso totosaka makambo nyonso oyo nkolo na oyo nkoko na biso Yonadaba ayebisaki biso yango wana tomelaka mvinyo te ezala basi na biso tomelaka mvinyo te pardon ezala bana na biso ya babali pe ya basi. Merci. Tobeti le banza mabo makasi topandi. Merci. N'invite sur micro bozo kanga bien. Ah, ok, merci. Zamba lola zolo kumu asali biso ngolu. Et Zambo abateli ngai. Nazangi te na zongi lelo na tongo. Nasaki déplacement mwa mukie Nzamba abataki nga na nzela. Pe tomonani. Naza très reconnaissant na papa nanga porte tcheke qui a ça les sikaza na mboka ngola Nzamba pambole sike pasteur Jérôme. Très reconnaissant na papa na biso kasereka Nzamba pambola papa. Esali mwa mikolo meto mona lisusu. Pe basena Nzambe nyonso pe ba comité nyonso. Na moni diacre principal Nzamba pambola bino nyonso. Merci vraiment Nzamba pambola bino. Merci na ba kambi ya jeunesse pe ba département nyonso oyo to pesi tango pona milulu le kamalamu ata ko instrument
emeki kotrahi me nzambe akoki kotrahi biso te. Amen. Moto aza na esengo abetela nzambe maboko makasi andima ete yesu kristo nazaret aza nzambe aza mokonzi ya milimo nyonso. Lobi pe lendi mokolo ya liboso papa na biso José Sendo alobelaki teme na biso mobimba atalisaki biso ba alliance ancienne alliance pe alliance ya sika Abraham asalaki na nzambe ayebisaki biso Abraham na ndako azalaki na Genèse chapitre 12 verset 1er nzambe azoyebisa ye bima na ndako ya tata na bino bima na ekolo na yo kende sika na kolakisa yo. Abraham atosaki Abraham abimi na ndako ya tata na bango Terach na âge ya 75 ans. Terach oyo elakisi retard selon dictionnaire ya banon ya Bible. Terach elakisi retard. Bongo Abraham na kobima na ye akomaki na bakama mibale. Terach elakisi retard. Abanda kofana na ndako ya moto kombo na ye retard. Bongo Abraham abimi na Lot. Lot oyo elakisi voile to voilé. Amen. Abraham abimi na ye. Mais azotambola na Lot prophétie ya Nzambe. Ezobima lokola ezobeta mwa nzete. Pourquoi? Parce que Abraham akende azokoma esika oyo ezalaki destination te. Parce que atambolaki na Lot. Mais mokolo Abraham azoki décision. Nzambe permettre discussion salama entre basali ya Abraham pe ya Lot. Bible lobi Abraham ayebisi nepe na ye Lot. Pona soki oke na gauche, ngana oke na droite. Soki oke na droite, ngana oke na gauche. Tam Abraham, tam Lot azwi décision ya kopona Sodome to comment Bible lobi na biso ete Abraham amoni esika oyo Nzambe abongisaki na ye parce que Abraham alongwaki na voile oyo bende kobomba ye. Yango na poko leo nazo sakola pona moto moko. Nzambe ya makoki nyonso alongola voile nyonso ebombi yo pour que omona esika lipambo na yo eza te. Nzambe alola alongola vi na yo esika nyonso babomba ngo omona te nini Nzambe azobongisa mpona yo. Nazo sakola na bakondi nyonso to bato nyonso baza awa oyo tana bango si ya kozwa bagrade ekoka. Mais loboko moko ebomba bapete na bino ebomba bafonction na bino. Nzambe alola fongolo miso molimo omona esika oyo ezali mpe ozwa yango. Alléluia. Zambarola Zolokumu. Et je crois bien, mokolo ya suka ya vendredi toko sambela pona ba bandeko nyonso to basena nzambe nyonso oyo nzamba zomona bango si balata ba pete maintenant balati yango te avec tous les respects toko senga nzela et pas ya papa pe toko sambela. Batalisaki biso yango lobi pe batalisaki biso Abraham asala alliance asika na Nzambe. Mais lelo la malédiction. La malédiction. Il y a mon introduction à Bisso. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Zambazo loba. Na teba témoin liboso na bino. Na tebo moipe kufa. Ma pamboli pe bila keli mabe otobengi malédiction. Mais kasinga Nzambe. Na lobi na yo pona bomoi. Afin que opika yo na bakitani na yo libela na libela. Tozo mona na pensée en Nzambe. Tango Nzambe asali moto. Nzambe asakola ki déjà pona moto makamba malamu. Mais moto azo tomber mbala mususu na ba piège ya moini satana. Mbala mususu moto azo tomber na ba piège ya makambu o ya salite. Makambu o ba arrière parent na ye basala mais yo zo sibi conséquences dango. Yango mukanda na Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 7. Bible l'obéité. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est à nous qui portent les pères de leurs iniquités. Batata na biso basala masumu, bazali susute. Kasi biso tozo futa, tozo souffrir na place na bango basala ki masumu. Moto yiba si akufa. Moto oya sala masumu si akenda. Mais génération moko yesima e bani ko souffrir à cause ya masumu watu ngo basalaka. Talesika malédiction côté la carte va vie abantu. Moto sumuka na kati ya jardin d'Eden. Adam, pe moi sina pe moi mbane Adam, bazali susute, mais balakini moi signonso akobota na pasi à cause ya lisumu o mutu moko salaki.
bayebisi mobali nyonso akolia na motoki na ye à cause ya kozanga kotosa oyo nzambe alobaki kino lelo tozosouffrir na yango mpe. La malédiction. Tokende selon dictionnaire bapesi ba définition belé. Malédiction elakisi nini? Babi action de maudit. Otie Vicky. Résultat de cette action, babi on ça malheur. Action de maudit. Résultat de cette action, babi on ça malheur. Babi eza action ya ko lakela moto. Résultat au bon c'est action na tona malobo ba lobby. Il faut moto à souffrir. Maudit. Eza nini? Lancer des précautions contre quelqu'un pour qu'ils arrivent du mal. Babi eza ko bois kato ko loba makamabe contre moto pour que mabe ekomenaye. Imprécation eza nini? Babi souhait de malheur. Imprécation eza ko souhaiter moto mabe. Yango to tobi la malédiction eza souhait moko ezo salama pour que mabe esimba bi ya moto. Moto mosusu ayebi te mais ba souhaiter mabe pona ye. Bato mosusu bazo jeter bango ba mauvais sort pour que ba souffrir vi mobimba. Moto ayiba te. Moto akota bonganga te. Mais moto souhaiter mabe pona ye. Action de maudire quelqu'un. Action de maudire. Bazo souhaiter mabe pona bato. Oh, pensez en Zambé. Zambazo na posa. Tous à la béni parce que contre la malédiction, ils ont la bénédiction. Souvent, Zambé zali que tout prospérer. Souvent, Zambé zali que tout à la béni. Yamoto masala ki moto. A kokisa ki nyos na kate jardin d'Eden. Pour que ton moto kozala. Moto kuta déjà nyos e bongi sama. Mais Satan a yoko kosa moto. A yoko séduit moto. Pour que moto kuta na kate malédiction. Pour y accepter là. Tala lelo. Batomi bazam maudit à cause. Malédiction. Et ça, la belé. Motomo sousou. Baso vivre héritage moko maléfique. Et ça, même le malédiction. Abotama kouti ba loba mo rese lobama. Abotama kouti makamo se kangama na famille. Abotama kouti formule moko. To position moko famille c'est tamboilaka. Ça qui est là. To makamongo salamaki. Bato mosusu abotami a tombé victime. Il y a milliers ou il y a fandi. Parce que les milliers mosusu sont maudits. Les milliers mosusu aussi balakela ngo mabe. Mota fandi sika o aussi balakela. Azo vivre. Auto bengi. Malédiction. Il y a milliers ou il y a fandi to il y a lié ou il y a zali. Et ça va être une malédiction. Et c'est Kanga. Et c'est Kawana. Tout le monde dans Josué chapitre 6, verset 26. Tant que Josué a conquéri à Zimboka Jéricho, Bible le bien dit, Josué a tali pas sur Monaki. A tali pas sur la Salabatou. Nous avons essayé de faire 7 tours. Premier jour, il y a qui tour mon corps. Deuxième jour, tour mon corps. Troisième jour, tour mon corps. Quatrième jour, tour mon corps. Cinquième jour, tour mon corps. Sixième jour, tour mon corps. Septième jour, basali 7 tours. Bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, on a un tour, il y a 4 mobimba, il y a 4 7 mobimba. Mamso kolemba. Mais je sais que ça a 7 tours. Tant que je suis moni, 7 tours est coquille. Et 7e tour, condition à qui a ma casse. Babi moutoua gangate, ni bana na bino mikie, ni ba pate na bino. Et ça qui pétété. Tant que Joshua longi, après avoir Jéricho, Kokwaya, tout s'est coulé et dîné dans ma belé. Bible dit Joshua Télémi, Abi Allah qui la mamabe, Moto Oya Kolinga, Kobandela Kotonga, ville Oyo, ya Jéricho. Ce quoi, Boaki, ma banga pour tomber la mire, moi ne libosa kokufa. Ce quoi, Boaki, à terme tout était, à terme, ma porte.
mwana ye asuka kokufa tala tina bana liboso mingi baotombe bavictime à cause ya parole prononcée par ya Josué. Autant dans la Bible, autant même dans la vie na biso bato boye. Ça même temps électricité mukie non pandi wana. Tala tala libota. Maman mota même ata mwana liboso. Au moins namba mususu yo maman regretaka. Fallait ange azani mwana liboso. Nekati mama ya mo ya zoba. Ba parents mingi bazolo ba mpe bongo. Soko talo mo make bana liboso mingi c'est comme si ba vie na bango et que ne mo ndenge. Or na Bible Zambe bana Israël bazali mibeko ya kopambola ba première année. Mais soko tangi peka na Bible bana minga liboso ba pambola wate mais bazoka bila kele mabe. Bana minga liboso batombaka pe victime. Omona Esaü ateki bokonzi likola kolia. Spirituellement parlant, Esaü azonga ki leki parce que na monde physique otozali. Babi, makambo tolobaka. La parole s'envole, mais les Écritures restent. Mais dans le monde spirituel, auto déclaré, même dans le combat spirituel, la déclaration de place de ma vie à Wato. Bato mingi si ba milaki la pe mabe. Pourquoi ba zawabi ki mo connaissait la monine. Or, dans Israël, ba ne ko pambola yaya. Esaü a boy na ki mukolo spirituellement comme leki. Jacob a comme yaya. Talesika, moi na liboso sengi mapamboli. Tant comme dans Exode chapitre 12. Zambé a petit dernière carte pour notre bimsa Israël na kata boumbu. Abisi bango bo tia makina na balento. Ton ange ya vengeance akoleka pona ko exterminer bato. Akoboma bana liboso. Ko bana nanda kwa Pharaon. Ki non na domestique. Mwana liboso, nyama liboso, et là on est liboso bakokufa. En Bible si le premier c'est sainte, la masse aussi sera sainte. Ce qui est liboso et pétolami. Oyo pe ko la nosani et pétolami. Mais ce qu'on est liboso bani ko bebi sama. Baboma bana nyonso liboso en Égypte. Mais ceux qui m'ont amoureux liboso za ko banga na yoti. Parce que Bible dit Jésus-Christ de Nazareth, il est le premier né de tous les nés. Azaki mwana liboso bana nyonso liboso. Azaki sacrifier le kulusu pour na bana liboso ba tomber sur victime te. Ata malédiction ba baki bana liboso na libota. Yo ko simba lisusu te parce que Jésus Christ de Nazareth a coupé qui pour na yo. Tout le monde a sorti ba malédiction. Notre côté na kati ya makambo to lobela te. Misusu bazo bika malédiction. Nantela ya mabala. Bato mosusu X na songolo e fait que babala ni songolo pakala azaki na malédiction kati na ye apiki yango. Yango tango lingo bala ndeko mosi pia mobali sambeleza na volonté ya Nzambe. Parce que toloka ma solo pe mingi na ba quartier to mona yango pe ya bibia na zaki na bosimba ba mbongo na ye mais banda babala na pagi makamuna Yesu sa nini ebeba. Bible lobi quelque part dans proverbe Bible lobi soki moto ate makala moto na tolo na ye akozika te bongo moto oyo akangami na mwasi ndumba akomi ndumba te bongo moto wasangana na mutaza na malédiction azwango te. Amen. Bato mingi bakoti na kata malédiction na fonga la parenthèse pona kokanga na nzela même ya ba retourne oto bingi likelemba. Bien aimé mbongo esa mutoki ya muto. Pena kata mutoki mwakila nde mtezalaka. Parce que ton muto travaille pour muto abimsa mutoki. Makila ndenge zo tambula ne sala mutoki bima muto. Bato mingi basangisa ba faire na bato esengela kité. Moto moko aza na poka na ye. Aza na malédiction na ye. Bo sangisi ba faire. Libabe na yo emeli, libabe na ye emeli pi na onyoso. Yango na ba faire na monde de collaboration ba sengisa mbongo na moto nyoso te. To songa na makambo batangi biso. Na mokana Jérémie chapitre 35 verset 6 qui dans le 10e verset. Songa ke na liboso na 1. Bible zo talisa biso. Zambé a pesi mission et pas na Jérémie. Abi na Jérémie.
kende na libota ba récap memela bango vin mema bango na kati ya temple mema na bango na chambre ya sacrificateur kende pesa bango sengo parce que la Bible dit ceci la paix rend la vie joyeuse memela bango sengo oyo babungisa tamulai kende ko pesa bango vie na zongisila bango esengo tant bakomela vie bazonga na esengo na kati ya chambre ya sacrificateur Bible lobi ete bandeko oyo bawandi koloba koko na biso recap atikaki maloba na nzela ya tata na biso Jonadab ke biso tokoki komela vino te biso bakoko ne tokoki komela te bana na biso baza bakokolo ne bakoki komela te bana na biso ya mibali mpe ya basi ata mwasi onga na bali akomela te ata mwasi oyo mwana ngaki kobala akomela vino te parce que eza malédiction batike na biso mpe biso tokoki kotonga ndako te il faut tovanda na se ya batante toyi batante bien parce que toza na camp batante eza na sécurité vuma te parce que so betemperi na makasi ye batante esala nini ekoki kopumbwe soki mbula mpe makasi ema ekotela bino tala bandeko oyo héritage maléfique batikela bango bazovivre malédiction moko héréditaire na nzela ya bapara na bango babi biso tokoki komela bino te mpe biso tokoki kosala bilanga ata moke te awa na ntango ya kala agriculture na élevage nde esimbaki bavie ya bato même ti lelo kolona biloko mpe kobokola bibwele merci bango bino bokoki kobokola te bokoki kokunelanga vino te babi soki osali bongo okowumela ntango molai yango omona bafamille oyo eza modi bato oyo nyonso baotia motu mpo babima bazokufaka omona famille moko so motu moko andi kotomboma akomi lokola likonzi ya famille il faut baelimine fe tikala famille oyo likambo ata ye ya $200 il faut bato babanda kobengana il faut bato babanda kobomana or na bafamille mosusu likambo ya $1000 motu moko atiela bongo na poche apesi solution mais ntango malédiction eza na kati ya famille likambo ekoki kozala ya $200 pauvreté ya famille monene na miso ya bato bato baolela tosala nini na famille oyo bandeko bazovivre malédiction ya makambo oyo bango bakuta epai ya bakoko na bango baleka me bazobetela yango tolo bato mingi bakasona makambo te mingi bakoma kosepela na souffrance bien aimé bamesanaka na pasi te mingi bakoma kosepela na pasi tosala nini malade oyo bana na biso te tosala nini mokoli weyaka na kufi nanga toloba so nini bakoko na biso babelaka tosala nini lokola bamonela biso bamonela kaka bien aimé esengeli na pokwa lelo ochanger décision à travers liloba nzambe ozoyoka atango nyonso nani atikela bino héritage maléfique malédiction oyo mobondo na lingala solo mobondo oyo babetela bino euta wapi bazobake biso tomelaka vino te tokoki kosala bilanga te cela veut dire quoi bazwi famille nyonso bakomisi bango bapene ya oyo bible elobi moto oyo azolona te asala nini abuka mpe te moto azosala te aluka mpe kolia te sikoyo biso tosalaka te tokolia ndenge nini omona bafamille mosusu balimita bato tanga na yo zwa na yo badiplome zwa batitre académique me mosala zero mpo na yo okokuta ntongo moko etani otali kobana na ya liboso na wa mibale na oyo ya suka moto moko abimaka te me baintelo basalaka te mosala bapesa bango bakoma baprofesseur ya quartier soki devoir mathématique ayebi kuna ya blaise atravaille yango makasi akokima mpa ya blaise ake kotravaille wana mpe ntongo aye oyo koto mathématique ape te atali yango mpe akotravaille yango pe te ozwi mpe bapoint me yo osalaka te misu balakela bango bokoki kobala te bien aimé soki kitoko
so libala ezala mpona kitoko nde bato ya kitoko tomonaka na bakartier nde si babala bango soki oza na mobondo soki balakela bino malédiction kitoko na yo ezala pamba na miso mobali omona mwasi moko ya kitoko makasi me mobali moko azanga ntina osakanela ye mpe azobeta ye mpe makopi nyonso napeka ya bien sika mpona linga yo mpona linga yango osala nga boye malédiction nde moteka ngai bien-aimé esengeli nzambe alola apesa kitoko na yo pale kitoko na yo esengeli ozwa pale na ndako ya libala barespecte mpe nde barespecta bamisusu mwasi kitoko me baotayeka te nana kobenga ye na nzela ata akiyakene babenga ye te ata moma bengi te petur ma chéri esila libala nyonso moko benga basala tendresse oka mama bebe baye babenga ye petur ma chéri ata libe petur ma chéri ata benga babenga ye aregrete basere baza la majorité basere eza awa te la majorité basere mbele moko bapagana tina bango bazwaka bamakofi moko bambomana kitoko na ye ezobima pamba kitoko na ye ezobima pamba ntango balakeli bino mabe kitoko ekomi eloko pamba ebi mwasi nyonso aza kitoko soki atamboli na nzela aza na mposa ata motu moko abenga ye tanti s'il vous plaît ata otala yebisi kake s'il vous plaît tonton na apprécié esalaka basi bien me mosusu banda akendaki azongi akei azongi ata eza te ata shia pambo eza te oka moto atie ye ntango atala nga abi te yo te abenga mtana balakeni bandeko ya mabe bayebisi bango bino bakoki komona esengo te bino bakoki kolala na bandako ebongi mpo na bino te ifo molala na kati ya batante nana lakela mabe oyo limita mpi na yo malédiction ememelaka bato limitation malédiction ememelaka bato pauvreté ntango moto aza na kati ya malédiction elakeli mabe moto wana ma mosusu akoperdre bavaleur ya makasi mayele ayekomi papa mais c'est les français mazaka na mosala te soko biso bafrançais oyoka okamwa yo moko tu te bien réveillé soko tie lito to koyeba takoloba likambo nini oka pardon azola bafrançais na tonalité moko songolo eza lokola bafrançais na biso te oluka na oge bon tu vois te azola bafrançais osepeli lokola na filme ça va y être un coup. Pardon? Je dis bien si y a un coup. Ah, merci. Même Motowana, malédiction est dotée de ma capacité moko. Oza maléfique. Azo bakena na Congo. Na ba yelo na zanango. Na mwana musana kosate. Musala $300. Oza ndiye na ofinga betido na sala. Vaut mieux paix que rien. Amona na niveau na ye il faut kende or maloba oyo koko na mwa Jonathan baloba ememe na bango réclamation nana komisa yo lokola ba récapite malédiction ne uti wapi bato bazosala effort ya kosala motaki akotisi ba dossier mais omona bapesi rendez-vous wana ezala jamais réalisé. Abraham akitaki abimaki ta kwa terrasse malgré parce que ça qui m'a bé malgré abimaki na âge à 75 ans mais loko na abimaki et comment qui bien que abimaki akende kubika na pokwa lelo Yesu Kristo ya Nazareth azana rendez-vous pour ko bimisa ngai na yo na kati ya ndako terrasse où elle a qui se retard parce que Abraham koko na kon azaki ndoki munene ekiti na tata na ye terrage sacrificateur ya ndako ya bale moto oyo ande kosala bakiti moko ya idolâtrie mpona kogumamela bale la malédiction nana betela bino mobondo bandeko babi biso tokoki kozonga na esengo te tosepelaka na vie na biso boye moto mosusu ozolukile solution
oyo délivrance sa vie na ye aolinga na ye te mosusu aba misu bakoma vivre na vie ya isifi na moto alie soso nanga mo nalie matembele isifi biso nyonso kaka tolie bien aimé moto oyo aza na se abilakele mabe abanda komona mabe ezokoma malamu malamu ezokoma mabe oyo olingo oyebisa ye o bible elobi les justes sont délivrés par la connaissance so ozopesa ye connaissance ekofongola ye po kakangolama aomona neti olekisa eta yokasi ndambo ayokaka biso te bato abongo suso oyebi bible ngambo akoma lolendo satana opesi orgueil moko spirituel oyo azotikalaka na position bayebeli ye aochange te baninga baoprogresse ye aomona kaka bien-aimé Daniel asambelaka nzambe baroi de Perse basali nini bakangaki lipamboli bato mingi nzambe esi ayanoli mais bon toutefois tozela ta nzambe Daniel akomprendaki baécriture abi te nakota nzambe abi dès le premier jour osambelaki na yanolaki yo soki Daniel azali na kati ya orgueil mo spirituel azela temps fi ya prolongation engendo kozalaka kaka la malédiction action comme maudire moto ozo vivre héritage nini maléfique ememi malédiction na kati ya vi na yo nana lakela bino mabe maloba nini batikela bino eyi bakretien batosaka liloba nzambe na pasi me batosaka bakutimi na bango na pete nyonso ntango nzambe ayebisa bwa bima na kati ekolo na yo ekolo ya moto balongo yango te soki oza moshwele oza moshwele olongo yango te tout simplement nzambe ngai oyebisa abraham bima na systeme oyo elekaka na kati ekolo na bino misusu omoni eza kutimi bien aimé kutimi nyonso eza mabe te mais eza na bakutime ancestral antivaleur na bakutime oyo tokoki kotosa amen kutimi nyonso batosa yango te parce que mokolo ngana oyo tokoki kobala na famille moko soko lopakala baya soki biso tosengaka bwato eza kutime na bango osani opesi mais bakutime ancestral antivaleur eza oyo ekomi ke ntango papa akufi bino ke leka wana koyebisa ebembe ke loba na ye papa bien aimé papa okuti mamusu mo baliaki ye ayelanga yebisi ke papa batela biso aoyoki ye soki akoki kobatela biso mpona mibatelaki ye moko te bato mosusu bakoti na kati ya malédiction à cause ya baliance oyo basala na bamort oza bamama mosusu bale premier out okendaka na cimetière mpo okende koaseni esika bakondi ya tata na bino to mama to ndeko na yo mai ntango okóma mpona oloba maloba nini eza mabe te nake kotia propriété esika bakondi ya ndeko na nga mais eza esika oyo koyelela tina bana koloba mosusu wake papa bakondi ya deja 10 ans so bakoki na baniso kolela papa okenda otika biso opese na zando basoso papa bundela biso kaka bien aimé ozakota na kati ya malédiction esenge na obima na kati ya maloba wana Deutéronome tona balévitique bapekisi makambo ya kointerroger bamort mais omona mwana nzambe intercesseur chantre protocole adorateur mais ntango akende na cimetière abandi kolela papa osi bakunda 10 ans abandi kolela à cause bamosusu komo basalaki bango na famille ake kolela na cimetière bien aimé ozofongola baporte ya malédiction bandeko oyo bande kovivre héritage yo ozovivre esiko makambo nini soki mpona bandeko ezalaki maloba koko na bango atikela bango bongo yo ozovivre makambo nini nani atikela bino maloba alleluya baloba maloba nini mpona bino nani aza auteur ya malédiction ekangi vi na bino nani asakola maloba oyo ememela bino malédiction Jérémie ye liboso na bango mpona kozongisa esengo parce que nzambe atindi ye tala bato baboyi kotosa me maloba oyo ya nzambe me baondima batosa coutume nini ememela bino malédiction Yesu Kristo ya Nazareth aza na poso bika na pokwa lelo yango atindaki milulu oyo ezala organise
pertinent qui biso na poko lelo pona koyebisa yo. Soki ondima maloba oyo, otia ngo na misala, okolonga na kata malédiction, okovivre bénédiction. Parce que Nzambe abina tieni boso makami balé. Mabe pe malamu. Malédiction pe bénédiction. Mais Nzambe yemoko alinga biso mingi, asai biso choix, abi pona bénédiction. Pour vivre. Mais tala natira mutu. Likambo ba opekisa ye, yo mutu salaka. O ba olinga sala, mutu kwa ko sala te. So bisi mutu kotala sima boite, mutu so akoma nitation de kotala sima. Zamba zana posa topika. Tolonga na kata malédiction. Tolonga na ba loi oyo. Topika loboko na ye. Mais ba nani bazana posa ba pika. Ba nani bazana posa ba pika. Loi nini kanga vina yo. Eloko nini sima malédiction vina yo. Na pokwa lelo liloba oye pambate. Nangina chité. Parce que na yaki avant bidon de boye retard, na yaki avant milole banda. Et beni boye retard. À part bato ba oti ba misala na occupation mususu, mais yo zalino na ndako ye retard. Soki to songa na lobby, to ya pa. Pour tous attendre côté après to sambela et ça la bien. Et mon kola suka exala prière mon spécial pour na ba pinga nyonso. Nzambe au fond la porte pour bato mususu oyo fallait ba zoa même ba grade misu fallait ba zoa ba fonction. On a cassé mon temps aux fonctions pour ba amen. Le bon temps na rediffusion kasi. Le bon na diffusion quand le bon temps na rediffusion. Alléluia. Amen. Et puis chaque serviteur de Dieu Nzamba pesa ka mission moko songolo pakala. Pe passage ya musena Nzambe nyonso. Eza ba auto za mamu awa. Moko na moko yaka na bénédiction. O Nzamba tika tina. E moto ko ndima makambolo. Ba papa na ba mama na eza la moto nyonso. Ba unité o eza a. Fa c'est la position nini. Moto ko ndima makambolo. Soki eza bato nde ba pesaka. Grade na yo mata to fonction na yo eya Nzamba lolo confondre amen et mon collègue ensemble à antenne to déclarer Nzamba lola a kosala nkoto ya awe za to yo za témoignage Nzamba tini malobo pamba te nanya sumuka soki regarde atikaka ba parole oye kanga ba via bato na pokwa lelo Nzamba tindi kosi aya na ba parole oye ko fongola via bato un jour Jacob a lakeli bana na mabe Bible tete biso ton Moïse aye a dit ribe o ko vivre a longo de parole ya malédiction oh Jacob a prononcé qui a pesi ma parole ya bénédiction nazo sakola pona moto nyonso ozo vivre malédiction moko songolo pakala na domaine moko songolo pakala nazo sakola le prophète de Nzambe bénédiction zo simbo na poko na lelo nazo misa moto nyonso te mais nazo misa moto kondima moto kondima maba oyo quelque soit ma parole ba sakola na telemi lokola tomba na Nzambe lokola bo sakola Nzambe pona ko sakola via moto moko malédiction ba lakela yo lelo Nzamba zo changer nous comme bénédiction au nom de Jésus de Nazareth parce que tomba kotaka tomba koko na bino basaka nyesi yo sakate l'âme qui pêche, c'est celle qui mourut. Mon lème mato ame péché. Mon to sali masumu na ye. Ye moko sengela coupa. Même il peut comme moi la biso de reconnaître que infraction est individuelle. Ce qui cause mutayibi, faut pas kanga cause. Ba ko kanga mama na mari c'est pour la likambo nini. Ce qui koko na mutakota ka ba loge. Pose ba mbongo na ye. Le lozate et qui a sacrifié qui famille, ceux qui va sacrifier qui famille, yo malobana, les gens ont passé outre. Ils ont les cailloux, ils ont les cailloux, ils ont les cailloux.
ezoleka yo, ezoleka yo, ezoleka yo. Moto akotaki bakisi ye moko akufa. Soki si akufa ye moko akende enfer. Ye nakoki kosufri na pesa moto moko te. L'homme de Dieu, avec tout le respect, je l'ai vu sur mon canal dans Proverbe chapitre 26, verset 2. Bon, je l'ai vu sur mon canal dans Galates chapitre 3, verset 13. Proverbe chapitre 26, verset 2. Bible le béni. Proverbe chapitre 26, verset 2. Ezali koloba boye. Ndenge bandeke irondele pe pazero bakimaka pe bapumbwaka bobele bongo kotuka ekomi kozwa yo te soki osali mabe ata moke te. Alléluia. Babi ndenge irondele aizechapaka na motambo lolenge mo malédiction sa cause ezanile sans effet. Ngate mna yibaki esike na cause te. Siki balakela ki tata na biso akufa na masumu na ye moko. Yango na Nombre chapitre 27 bafi ya Théophile bakopona makambo wana. Babi tata na biso akufaki na masumu na ye moko. Akufaki na lisanga akorete bato batomokela ki Nzambe. Pona nini héritage na biso yeke na maboko bato mosusu. Bana basi bakopona ke te. Si tata na biso akufaki akufa na makambo na ye moko. Galates 5, 6, si je ne me trompe pas, Bible dit que chacun portera son propre fardeau. Moto mto ma charge na ye. Moto ake luka kisa mbongo. Ye mo mtengene ko lukango. Ako sibi conséquence na ye moko. Ah, Bible dit pour les proverbes na Israël que ba papa ba yema na mbesi bala ba minu ngai. Nazo pekisa proverbe na vie na yo. Nazo pekisa yango. To alaki banga mbeso. Ye mo ko ba minu ngai. Eko ko ngwana te yo ko ba minu ngai na pesa yo. Ngate na wakaki. Ngate na dibai na butu bala ke ko za kisi. Oya zoki ye moko. Asufi ye moko. Minu ngai uti wapi? Bien aimé. Nazo sukisa. Pona woyeb biso likamoko. Na Galates chapitre 3 verset 16 otolobaki. Verset 13. Galates chapitre 3 verset 13. To sukisa na verset o. Bible lobini. Galates chapitre 13. Chapitre 3 verset 13. Amen. Chapitre 3, verset 13, elobi boye. Kristo azwaki kotuka na esika na biso. Alongolaki biso na etumbu mabe na mobeko. Peye penza azwaki kotuka na esika na biso. Boye buku na Nzambe eyebisi. Kotuka ezali likolo na mutu oyo bakangiye na nzete. 14 elobi. Oyo ekomaki boye. Poete mapamboli oyo Nzambe alakaki na Abrahama. Merci. Ekopesama na batu oyo bazali bayuda te. Bo Yesu Kristo boye pona kondima tozwa molimo oyo Nzambe alakaki. Amen. Tous on se en français. Galates chapitre 13. Galates chapitre 3 verset 13 wana. Parce que kotuka na miso ba comprendre ngona kotuka. Ba comprendre ngo bien te. Tous on en français siko. Galates chapitre 3 verset 13. Bible le béni. Yo commence en français. Ça d'ailleurs au thème apôtre tout semble. Galates chapitre 3 verset 16. Galates chapitre 3 verset 13. Et le Biboye. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pour défendre. Jésus Christ a somba biso. Racheter, c'est acheter de nouveau. Toi, va dire racheter. Cela veut dire quoi? Batekaki. Mais motomoko sombaki, motomo ayoko somba lisusu. Ce qui batekaki on a kata libota na yo. Nazo yebisa oke Yesu Kristo Nazareth a sombaki yo. Ce qui batekaki on lisusu. Ayaki ko somba yo lisusu. Christ nous a racheté. Oh, racheter, c'est acheter de nouveau. Étant devenu malédiction pour nous,
akomaki elakeli mabe mpo na biso. Car il est écrit, pamba te komama, maudit est quiconque est pendu au bois. alakela mabe moto oyo bakobaka ye na ekulusu. Yesu Kristo asombaki biso na malédiction ya famille, na malédiction ya belle famille, na malédiction ya coutume, na malédiction ya quartier, na malédiction ya endroit tosela. Akomaki elakeli mabe, alakela mabe moto babaki na ekulusu, yango to babaki na ekulusu. Yesu akomi empire, akomi elakeli mabe. Moi nzambe tata yoka lisusu eza te, parce que akomi lisumu. Bible lobi nzambe ibonela moto masumu ezaka makiyena na matoa ne ya nzambe. Donc Christ akoki kosala so eloko moko te, akomi tiyena elakeli mabe. Oh, asaki lisumu moko te, akomaki elakeli mabe parce que ayebaki eza na peni moko aza awa, eza na Christian moko aza awa, ba aria para na ye, ba kotaki malédiction. Fala comme elakeli mabe na place ya Beni pe Christian moko, na place ya Dorcas moko, na place ya Solange moko, pour que ma malédiction ekita likolo na ye, po biso tosala nini? Tokangolama. Alakela mabe, kisa komi elakeli mabe na ekulusu, afongoli maboko mpona koloba eki ba malédiction na bino nyonso na ozwa yango, na ozwa yango. Akangi makolo na ye mpona koyebisa biso ke moto nyonso akolinga akomplike vi na esimba te na kangi yango. Maboko ne fongwami mpona koyamba biso. Abi venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ebi ko lembi déjà. Ebi que malédiction premier kangi vi na yo. O komi fatigué pe chargé. Christ anga pesa o repos fongoli maboko. Yango zo bengo yaka na mikumba na yo. Yaka na ba problème na yo. Yaka na kozanga kobala na yo. Yaka na kozanga mabota na yo. Yaka na kozanga musala na yo. Nazala misala na maboko na nga. Yango na yo kopesa yo. Pe akangi makolo na ye mpona koloba ete sikoyo nde na kangi boye. Ata moto atekaki bino aza chef coutumier ba chef coutumier na kangi passage eza lisusu te. Nzela malédiction eza barré à cause ya liwa ya Yesu na ekulusu. Eza bato baolanda biso mosika ata balakela mabe, Yesu Kristo Nazareth akomaki elakeli mabe mpona yo bika. Ainga bikisa via moto moko. Nani alakela yo mabe? Nani a prononça pa parole ya malédiction? Bandeko baye kozongisa bango sengo baboyi. Baboyi. Oh, Yesu Kristo Nazareth alingi biso mingi. Aza na posa to bika. Yango na poko lelo apesinga 20 ya sika. Pona na memila biso na kati ya kanseta. Pona kozongisa sengo na bavi ya bato. Na teli lo banzambe. Moto ozo considérant lokola lo banzambe. Ndako bika na kati ya makambo. Bible bi nengo so mesire nzambe. Ndenge penza mbo sani. Aho mesire. Oyebi oui. Et que aussi la non te se ba réciprocité. Tango banga bakanga mwana ya prophète akimi pe Élysée, Élysée tunaki ozana nini? Abi nazana huile. Abi nazana huile à mukie. Abi luka ba récipient pas ba voisin. Amen. Ce qui moi si o azwaka 10 000 récipients, arazana 10 000 ba bouteille à huile. Moi ça m'a dit qu'on vexé. On m'a dit qu'on vexé, ils ont comme belé, ils ont comme belé. Tant qu'on va récipient s'il miracle a fait ça nini et s'il dimension à récipient aux gens on a pourquoi les lots. Et cette dimension il y a miracle où ils ont côté la vie. Amen. La bête est dans pas de tout sambela. Bien même pas ça les bottes dans la malédiction.
Tout ça, l'exercice, moi, mon qui. Tout ça, dans la région, tu as bien un tigo, hein? La carte à tigo, tout ça, un tigo, il sungi, bon, côté. Ce côté, puis 50 unités, dans tigo, il sungi, bon, tu as moins combien? 55. Cela veut dire, des fois, il y a 50 unités, mais au foot, on a un bénéfice à combien? Il y a 5 unités. Tout ça, c'est un exercice au pot de sambe. Ce que je joue, au sombi 20 unités, et tu as moins combien? Moins combien? 55 moins 20 égale combien? Oh, pour qui m'a classé? 55 moins 20, et puis c'est combien? Au train de 35 unités, hein? Continuez à tirer ça. Et Mati. Mais moi, ça la paix, exact. Je voulais qu'il y ait un mot. Son bidi unité, au thé, était moins combien? Moins 25. Continuons à tirer ça et Mati. Mais moi, ça la paix, exact. Ce qui nous a sungi yo, au sombi 25 unités, était moins combien? Moins 0. Moins l'autre côté, est-ce qu'elle est 0? Moins longue, est-ce qu'elle est 0? Ce côté 2 unités, on s'en appelle. On s'en appelle, hein? Et collègues. Et ça n'est pas mon au cause de la carte de malédiction. Mais tant que tu pousses un pépé dans ta moto sambela. Et ça, le coup de nyongoli, si nous avons foutu à malembe. Et ça, le promotion que tu as fait. Nous avons essayé de faire une. Ça, on a la carte de malédiction. Comment on Yesu ndeko na bolingo. Yesu ndeko na bolingo. Olingi kaminge. Okupela kinga. Ya solo. Otani singazela. Hallelujah.
nyonso oyo batelemisa na kati ya libota na yo ke bokoki kotonga te, bokoki kosala te, bokoki kobala te, bokoki kosepela te, ozokweyisa yango balwa meme ya belle famille na yo esika obalela, esika obotela bakanga moto moto akoki koprogrese banda kokweyisa yango na kombo na Yesu Kristo Nazareti. Kolo Yesu Kristo wa Nazareti. Na pokwa lelo. Na yoki liloba na yo. Na ndimi yango. Ngai kosi. Ngai kosi. Nazo ndima. Liloba pokwa lelo. Ebimi pona ngai. Pezo kangola ngai. Lelo. Nazo bima. Na baliansi nyonso ya kala oyo tata na ngai ba-arrière parent na ngai basala mpo na kolelisa biso lelo nazokota na alliance ya bonzambe oyo ezolongola nga na se ya bilakeli mabe pamba te Yesu Kristo Nazareti okomaki elakeli mabe mpo na ngai kosi nakoma lipamboli lelo nazobima na se ya bokonzi ya Satana na loi ya limitation lelo nazobima na bakutime ancestrale antivalere lelo nazobima na loi ya malédiction soki batekaki libota na ngai soki batekaki famille na ngai Bible eyebisi ngai Yesu Kristo Nazareti oresombaki biso oresombaki biso lelo nazotatola makila na yo oyo ezalaki motuya mpo na nga oyo esombaki nga nasombamaki na nzela ya makila ya banyama te kasi makila na yo Yesu Kristo Nazareti nazosenga makila na Yesu Kristo ereklame vi na ngai toma koko likolo ta makila na Yesu Kristo ereklame bavi ya bato loboko ya Nzambe ezobimisa bato lokola Abraham ezolongola na ndako ya terrage epesa wa retard buya molimo mosantu mama oyo azobima esika batiaki na ndako ya Abraham azobima kokodema azobima encadré azobima loboko ya Nzambe ezobimisa bato na terrage bima na loa malédiction siko bima makolo ezozwa moto Nzambe atieli ezosika jusqu'à 3 ezosika au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, montez pour le makolo. Passez Ezika maintenant. Ezika maintenant. Bima. Allez, l'homme là, c'est jour des morts. Bima, c'est pas attaqué. Tiens, voilà, maintenant. Je libère l'homme sur recevez son Saint-Esprit. Allez, Bima. Opération. Tu es décassé, car Merci Seigneur. ils ont voulu m'opérer. Dieu m'a opéré. Attention. Tes pieds,
Ici, on a télé. Zamba zo libéré onction makasi. Azo libéré onction makasi. L'arranger oyo. Onction makasi. Onction ça besoin d'être vie à bateau. Zamba zo libéré. Azo libéré. Azo libéré. Azo libéré. Donc là, le Azo libéré. Onction makasi. Zamba zo libéré. Onction makasi. Zamba zo libéré. L'arrangeur. Zamba zo libéré bateau. Nakata arrangeur. Zamba zo libéré bateau. Azo libéré bateau. Azo libéré bateau. Azo libéré bateau. L'arrangeur onction makasi. Nazomona zamba zo libéré bateau. Onction makasi. Zamba zo libéré. Zamba lui. Allez, viva. Onction makasi. Onction makasi. Zamba zo libéré. Bima. Ah, nabiba loin tikayo. Bima. Bima ma sœur, bima. Esprit familier tikayo. Maintenant. Tikayo maintenant. Tikayo maintenant. Tikayo maintenant. Tikayo maintenant. Tikayo maintenant. Tikayo. Tikayo to kende. Yone na kata to tikayo kende. Tikayo kende. Osana na zoto tikayo kende. Tikayo kende. Tikayo kende. Tikayo kende. Esprit familier singile tikayo toto. Marabu sakai banega. Bika lo mona sande. Bika. Zamba zo libéré peuple. Bika. Onction makasi na réseau. Ah, le bon quand ça besoin opérer ba migrante. Bika. So! Bima. Nazo bimisa yo. Papa, pesa nga ba foncer. Allez, bon bima. Maintenant, on a libéré onction du corps. Onction. Bika. Merci Saint-Esprit. Zamazo Kamola. Azo longola bakata bakuti. Raba sai kamanago. Merci Saint-Esprit. Abusna kata di bulu ol. Bima kata di bulu ol. Bima. So! Bima. Aho bimsla kata di bulu ol. Ah, ben. On a libéré onction. C'est beaucoup plus simple pour s'aider. On a libéré onction du corps. Pourquoi vous supportez à votre vie? Pourquoi vous supportez? Onction de grâce. Nous ferons la vie. Allez, Bima. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ma casse de Sika. Et sont là dans ma vie à bateau. Qui voit ma casse de Sika? En Kadeka Sika. Qui voit Zambé? Papa, s'il vous plaît. Tika, maintenant, ma force est s'il vous plaît. Il y a des choses purement prophétiques et sur ça là. Pour encadrer des corps bien. Ah. Qui voit Zambé? Pour l'examen. Qui voit Zambé dans 4 étoiles? Quand il y a moins de tambola. Et de tambola, même la milliard basée dans Zambé. Ah, il y a encore encadré de connexion dans le secrétariat. Qui voit Zambé? Ils ont conformé votre soumission. Qui voit Zambé? Je vois la gloire de Dieu. Qui voit ma casse la carte à Kanseta? Dans la qui voit ma casse la carte auditoire? Ils ont tambola. Encadré. Maintenant, vous en posez vos kima et vos poumons. Vous allez payer, vous allez payer. Qui voit tambola ma casse? Qui voit Zambé la carte auditoire? Qui voit ma casse? Vous payez. Qui voit tambola auditoire? Les hommes des vont bénéficier de qui voit Zambé. Vont bénéficier de qui voit Zambé. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Et ça n'a pas de micro baka. Qui voit Zambé son tambola. Voilà, yamala mon pépé son tambola. Mon pépé son soufflé la carte auditoire. Ils ont soufflé. Ah, les pâtés télémis. Yamala, qui voit ma casse?
mwaka vekaka akwakosekesezike akopumbwe akozaposa kokima akomataleli liboso akopumbwe kembo azambe makasi akato ditwa la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Kembo azambe kotima moninga tetala kembo nipatala kembo totambo kembo azambe akato ditwa maraboshi kembo azambe Lekoko Nzambe ezosopa nkembo likolo na bato. Bénéficiez dans mon frère. L'onction de Dieu est là. Bénéficiez dans mon. La gloire de Dieu est là. Rabassai na marapoki laske. C'est de problème de l'onction maintenant. La gloire de Dieu est là. Recevez la gloire de Dieu. Kembo Nzambe na kato di toi. Kembo Nzambe makasi na kato di toi. Kembo Nzambe makasi. Dans les mots, dans Kembo étoile. Je vois la gloire de Dieu. Kembo Nzambe. Kembo Nzambe. Kembo Nzambe. Ramose Marababa. Kembo Nzambe. Bénéficiez l'amour. Kembo Nzambe. Kembo Nzambe. Kembo Nzambe. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ramoseke. Esprit de mort. Maintenant. Kembo Nzambe. Dans tourbillon moto. Kembo le président tourbillon moto. Et si vous avez tourbillon makas. Kembo Nzambe. Ramoseke. Esprit de mort. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Après avoir parlé, Jésus-Christ a soufflé qu'il va aller pour lui. Alors il va nous rester le Saint-Esprit. Il a soufflé qu'il va aller. Merci Saint-Esprit. Le roi compris comment il s'en fait. Allez, vous êtes là. Maintenant, et nous connaissons le roi de la nation. Ezika. Dans la moto Nzambe, ils ont le moto. Avec la moto, on va supporter la moto. Parce que nous, on va tenir la tête. Ils ont Sika la moto Nzambe. Ils ont Sika. La moto Nzambe. Je connais les filles. Yango. Et donc, on va checker le boulot. On va checker le boulot. Allez, Sika. Fire! Dans le boulot, on va ça. Pourquoi que c'est le boulot? Tellement que vous mettez ça dans le boulot. Allez, moto. Merci Saint-Esprit. Et donc, on tape là pour Sika. Maintenant. Ezika. Merci Saint-Esprit. J'adore les Dieu. Alléluia.
Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kioka Kilongo TV Boss abonné ebele Kichaka leri nyosho kichaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye.